Mbote na balandinyo sur Tokomi wapi ezaka esengo koya Farbino na banza keno samedi week-end lobby dimanche. Félicitations à Evangeliste Claude Kabundo Alessa. Ndenge na moni penda mboka e honoré. Ezalaka boye ta muta osala musala tous la teka muto akufa to honoré. Mais na moni quand même ba photo ndenge ezo tambola, ezo sala bien. Bon séjour na Schengen, Belgique, France, mon amboki Eliezer. Cela je dis na diaspora. Bato bazana besoin. Ya koteka ba stress. Bato ba lembisi nzoto na kokanisa, na kolota. Honorable Eliezer, mon akolo lupango. Aye kosomba ba stress na bino. Aye kosomba ba ndoto na bino. Wenze oyo boko tekela e bandoto. Mwana mboki Eliezer aye kosomba. Touti koza intérêt à sosa. Na meeting ya kafu ya ministre ya justice. Mwana mboka Costa Mutamba. To polimbula pona mboka. To polimbula pona mutute. Mais pona mboka. Na banza kena mikole koyato na émission mususu bokomona ba image. Mais lobby, tomoni M23, bayini, toba libérateur, le lenge na moni bazo beta bato ba film. Et mon azo raisonné, oh film ba kanzatoni. Mais bato ba ko libérer bato. Mais torture oyo. Bozo kata mutu mawate. Ban libéraka bibembe. Toba libérer kabato bazana bomoi. To muto ayeko libérer bato. Moto akangami so pese liberté a sepeli. To moto azana kaka yo pese espace a sepeli. Parce que boye ko libérer banani. Nde mutuna. Ipenge Fofana na banza kena mikoli koya. Lem tusu semaine oyo tozokota na ozana mbujimai. Bokoye bani na ke kosana mbujimai. Merci na dynamique Evan Noalesa. Katanga, Kipushi, Kolozi, Likasi. Totelema. Dynamique Van Walesa. Est-ce que tu as un bougement? To, Zara Ndoto. Nazala mon amboka docteur Kabe. To konwa pi mutu na mutu azalaka libre na domaine na ye. Docteur Kabe s'ataka à l'aise. Na domaine na ye ya santé. Aussi, on a lia maladie pezoya. Aussi, on a la condition ya malongate maladie pezoya. Aussi, on a ngungezo soit biso maladie pezoya. Docteur Kabe, mbote. Mbote Penge Fofana. Santé calme. Santé docteur Kabe, ça qui toko sans problème. Vous voyez que naïbi sakayo que en tant qu'évent esprit, le roi ezali kamuya Zambe. Derrière naïbi sakabino. Mais de fois, mais ça va passer biso boanya. Et puis il y a qu'on traiter bateau aussi mazoto ya bateau sur base de plantes naturelles. Et puis nazala que sengo makas. Tango na mona ko ba patient nanga ba betaka ba pesa biso ba témoignage. Ya modèle na bakate ya solo nzambazale. Docteur Kabe, ba politicien bazo raisonner comment ba ko na concertation, comment ba ko yamba bango. Tous les politiciens en général, bazo lota. Boni, bako koma ba ministre, bako koma ba mandateur. Yozo lota comment ko traiter bateau, comment ko soigner bateau, comment bateau bazana ba maladie. Mais là nous sommes ko empêcher bango makima information, to réseau ezate, to unité ezate, to méga ezate. Docteur Kabi, lobby to mona ki ba décorer Evangeliste Claude Kabundo Alessa. Engagement na ye détermination na ye attaque mosali na Nzambe tomoni Chasseline lobby balatisi Evangeliste Claude Kabundo Alessa médaille lobby pe koza la docteur Kabe nino gi koloba komona geste ya boy oyebi eloko mosusu eza boye na vie eloko moko na yebisaka bandeko na il faut encourager ndeko na yo tango za na bomoye na domaine na ye neti ngai na yebi Kabundo Alessa na kisasa te na yebi à partir ya epana biso na bujimai
aza musali ya nzambe nana yoka te azaka politicien ou bien ngana bika na makambo ya nzambe kaka soki balati penza médaille yeba que jour wana même pe de sos na lola balati pe de sos yango ndo yoka que les bienfaits n'est jamais perdu bato au moni basere que bayamba ye balati ça eza bango te parce que nous ça bien pour nzambe c'est ça. Docteur Kabela qui au sein de santé. Merci. Na toujours question moko ke ezana bato bazobela. Mais marquement information, là nous fourni ezate, là nous sur réseau eza, mais groupe ezo pelate, là nous sur groupe eza, mais Kabila ezate. Lelo docteur Kabé na itando ike na bato bakolanda yo to bazolanda yo. Balanda nini to bayoka nini. Eloko eza kaka moko. Eloko na yebisaka yo nani epenge Fofana. Na koloba boyeti suki pembe. Na lobaka na bongo. Et puis na lobaka na ebino pe lisusu. Bo soutenir grand maître en tant que temple du roi Salomon. Et si comme makanisi ya bato et suki allez, yazambe bandi. C'est ça. Papa nazo bête 7 fois na bato ya hépatite B, hépatite C, hépatite A. Mon frère. Bato wana bazo kufa. Nous avons traité hépatite dans le Congo en tant que temple du roi Salomon, docteur Kabé. Dans le Congo, Tisuka. Au moins, ils ont contredire grand maître. C'est ça. Docteur Kabé. Cirrhose de foie. Il y a un dans le Béli. Aux années de Konayo, ils ont un problème, il y a sida. VIH sida. Comme il y a C4, mon frère. Mais vous savez ça, qui ça, c'est un god. Mais maintenant, les bandes de Mboka. Merci Fofana et Pengue. Merci na petit nanga Voldi. Na mwana mobalo azana régie. Manix Kimbolo. Amos Lubaki. Amos Lubaki. Zamba Pambo Beno. Vraiment, ça fait presque 10 ans. Pas nous bazo tout possible pour que ba si mabilili aga maître. Na lobana biro boye bande konangai. Un vrai ne tombera jamais. Attaque à un esprit. Aux années de Konayo, un problème de drépanocytose ou bien anémie SS. Bande Konanga na Koloboti Souka. Hein? Chlobine rouge et Koufi, mon frère. Cause ya groupe sanguin, ya papa na ya maman, ils ont des mots bande Konanga. Boza wapi, wako souku sangate, qui sasa ya ngoyo. Na Kolobabo, on est dans le Jolo. Zalanda tembe la vie tango zolanda message kondimate loba message ngo tokutana bande ko oyo bazana problème net ba boti mwana za na prometeli ya autisme bande bazana ko bizengi mwana za 10 ans ou bien 20 ans azo erdo ko mwana 2 ans 3 ans 4 ans bande ya bongo bazabi sikani ne bande ko nangai nalobi au moment la vie j'ai moto que beaucoup de na kanaye bakamozo les a bongoté c'est ça quand je dis moto musikate c'est ça docteur Kabé nazo landa na bo kebi nyoso ezala ke sango ko yamba mutu o ebi musala nayi ko tikela répéta à s'exprimer à expliquer docteur Kabé qui est docteur Kabé naza sima docteur Kabé. Oh, depuis Abanda, à Chandaka adresse na l'Oyingete, le docteur Kabé ayaka yemoko na télévision. Assurance wana, ozanango, et où t'as quoi? Assurance et sa guérison. Premièrement, na yemoko na assuré. Na assure, na makamga na zorbenga moko premièrement. Na assure nan. Yami balé, bawo bayaka wana ndo bamona ka président qui sérieux ya grand maître. En tant que génération professionnelle en médecine naturelle, les doyens, aux années de Konayo, azana problème ya pissorial 6. Tala zoto lo kola moto wa zika kina na moto. Kola makwaza na zoto na ye. Mon frère. Zoto madodo bibo oteta papa. Na lobi aux années de Konayo, azana pissorial 6. Ou bien l'esclérose en plaques, problème neurologique. Nous devons voir qui zinc, banner et koufa. L'esclérose en plaques,
problème neurologique. Ozana ndeko na yo azana problème ya sarcoïdose. Tala ba poumon ndenge ezovimba. Ba ganglion na ba poumon. Suka le ngwana ezomata. Tension ngwana ezomata. Na lobi ozana ndeko na yo abongo benga biso. Makambo ya santé na loba na bino sarcoïdose. Bandeko baza na ban ou bien oza mukolo oza na problème ya hémophilie. Ba hémophile. Hémorragie interne. Soki oza na ndeko na eza mwana eza la papa eza la mama aza hémophilie. Bonga biso. Omona na lobi okuti oboni penza ba toloke ba articulation eza kaka ya kovimba tala ba douleur vraiment ne parlons pas ba hémophilie boza bisika nini tambola sukisa ngai na lobaka bongo mais cardiovasculaire cardiaque boza bisika nini maloba eza kaka moko wana lobaka yango bongo attaque œuvre en esprit. Oba bengi temple du roi Salomon. Esika makanisi ya batu. Esuki ya nzambe bande. Docteur Kabe. Baso na ndao na bokebi nyonso. La fata oza nango oyo yebi oloba ko yebi te. Mais oyo yebi batia mbeli, batia munduki otele makana katikati. Docteur Kabe pour nous changer ba adresse te banira ba ba pakoli couleur lelo ba pakoli lobi ba fanda kisika moko te mais yo ko fanda sika moko 15 ans 20 ans paye au soir maman lupango te qui est derrière Docteur Kabe? C'est le temple du roi Salomon. Na kolobo tisuka na lobi na yebisaka yo derrière ngai sima na ngai ndeko na ngai na loba na yo nazotambola la vérité. Ba hypertendu boza bisika nini cancer nyonso tout type de cancer. Cancer lolenge na lolenge. Tumeur cérébrale, cancer à mutu, cancer du foie, cancer de l'anis, des pénis, cancer du sang, cancer du gorge. Mon frère. Non, bien, cancer lolenge, cancer du genou. Cancer lolenge na lolenge na lobi boko suki sangate na mboka na ngai ni bali bazate mesiko basi suki ni bali bazate no basi bazate eza ko baboye mbatu ya tembe alba makamo zo bezali kota ayaya tuzo kota na ile c'est ça ndaba tongala zoluka eza teke o juge grand maître musika na kadaka pa docteur Kabe est-ce que tango kenda ke pa docteur Kabe est-ce que va traiter yo c'est ça. Est-ce qu'il y a traité qui est-ce qu'il y a mbio bosololi c'est ça mon frère des problèmes et yango wana na ebisi bato ko juger nga musika te mon frère ozana de konayo azana cardiovasculaire métalia cardiaque motema pas tension zo mata mon frère cause à thyroïde ozana thyroïde mon frère na lobi suki sangara muti nana kono boyi omoni ndokumoka doinga azotuna Docteur Kabe est-ce que goitre za malade pendant ngai goitre zolo ataki ngo evimbi bo na goitre na kono bongo tisuka bande kona na mibale basi et puis bawo mususu batuni ngai ikambetoni ya ba tuberculose et puis na bande ba asthmatique ozana ndeko nayo aza asthmatique tokutanati ko juger musika te sur place maladie ya ndeke esali 100 ans eza 0 ba tuberculose osseuse oya mikuwa tuberculose ganglionnaire oya ba omoni ba ganglion penza imekingo evimbi tuberculose pulmonaire poumon eza na ba tache ou bien zoki okomi ko sanza makila mais boza wapi mon frère mais zoki ndeka on va bien ya ndo na bisaka bato bando ya hydrocèle tal double pantalon
On a ta pantalon, mon frère. Comme on a ta pantalon, le Jeep. Docteur Kabé, oh, Zoloba, oh, et comment mis la Bible, tu as un raisonnement dans le monde. De Konangai, maladie nyonso, oyo moni na zoto na ya bato. Zambe ye moko yebi. Bible le biboye, maladie na zoto ya bato, ça péché. Quelque chose à porte, quelque chose à nani. Ce qu'on a maladie, ils ont péché, mon frère. Docteur Kabé. Oui, Isaac, c'est au coup de la moto à Yebi. Beaucoup de sa connaissance. Et ça, aussi, c'est l'appel. Peut va te bailler vers lui. Assurance. Oh, ça la kanango, ou yaka na télévision. Ou tinda rabatute. Ou yamba téléphone, yomoko. Isani. Mais nga ça répondre ok. Assurance na nga vérité. Tant que tu as un problème, net le un exemple typique. Tu peux sur le col VH, C4. Il y a sida. Ndenge ba yakoba yakaba ngomoko et belé ba yebi penza no azo sara musara. Le col ba tu hépatite. Hein? Hépatite est le sida mon frère. Hépatite est le VH. Pour toi là se retrouver, mais il sait que nous c'est examen n'importe quelle place, OK? Négatif. Drépanocytose ou anémie SSD, parlons pas, mon frère. Pour tenir un groupe sanguin. Pour dire que Jésus couvre. Na kono boye tisuka. Ozana de konayo azana problème ya éléphantisme. Tala makoro. Hydrocèle. Double pantalon. On a un pantalon de malata. Yo wana na Japon. Nous avons sekadine. Docteur Kabi. Les doyens. Oui, émission à Souka appelle les Kota Kiminya. Tu vas bénir, mais l'autre va aussi payer la babi. Il y a beaucoup de téléphone. Na minute, yo lobi ba témoignage loba. Yo loba muki. O alingaye ba o yoza aya na centre. O alingaye ba lolenge o yambaka bato. O alingi ajuge yo aya na centre. Ça kango za. Premièrement, tozana cabine de Galaxtamo à 6 bis commune de Barumbu, non loin des bons marchés. Et puis, tozana les sources dans Brazzaville, on a Bagdad à Gamettre en tant que temple du roi Salomon. Dans Brazzaville, tozana rue Dispenseur, numéro 92, poto. Référence à la pente hollandaise entre Avenue de France à côté de Madoukoutier. Il y a qu'à se place au moins à Kimona Mesu. Assurance, on peut s'aligner au Bouizani. Assurance, na loba na yo, ko changer badre na rubiboye. Na bisoko bengi grand maître docteur Kabe yemoko ko yamba yo. Parce que mbiloko ba miyibi e ko zandeni. Ba ko benga muto ko yamba za secrétaire. Te ngai na zakona te. Ngai moko na ko bengi grand maître to assurer yo susu. Et c'est la poto mobi ba yo za grand maître. Ça va. Oui que bande ko na à Londres ni besoin de grand maître. To jujate mutu na mutu asala musu nako kezo libéré nako kende mo tisuka tisuki mpembe mwana moki les a se retrouver na Schengen au global. Merci de connaître ce cas à Schengen à l'Europe de connaître Zamba Pambola yonde konangai dans tant que député national on est là-bas na Congo ngai nazo sambela chaque jour nous sambela chaque jour. Oh, mais là, place de Bokono sang de Bissot. Bokono foi. Hein? Tu me dis que Bokono foi. Avec la foi, tout est possible. Ezabus. La puissance, ça tire sur la parole, mon frère. Bokono foi, Ezabus. Décollézer, en tant que député national, décollézer, Kende Liboso, Décolanga, Kozonga Simate, mon mboka. Kende liboso okozonga sima na kozonga sur la bâton de boye en tant que les bâtonniers na kozonga sayo kende soko zongi sima le bayo wana sima na wana bon ami parce que makanisi na ye na éviter na benga kay homme social papa na ngai kende liboso
Docteur Kabé, mon témoignage Yangwan. Me voici ici au cabinet parce que j'étais souffrant. J'avais du mal à uriner et les enfants m'ont conduit ici. Arrivé en ce lieu, le docteur Kabé m'a reçu et m'a donné le premier traitement dans la soirée. Alors c'est ce qui a permis que je puisse bien dormir et j'ai pu évacuer très facilement. Et ça m'a permis de me lever ce matin en très bonne forme. Et surtout que c'était le 31, nous sommes le 1er janvier. Alors je remercie le Seigneur que les enfants puissent me conduire en ce lieu. Je recommande à tous ceux qui souffrent comme moi de venir ici consulter le docteur Kabé qui les recevra à bras ouverts et ils trouveront la guérison comme moi je suis en train de la vivre en ce moment présent. Et l'adénomium de la prostate comme on le dit, c'est ce qui m'a conduit ici. Et je remercie le Seigneur. Moi, je suis vraiment 200 euros. Tata hôtel, ma femme a hôtel et maté. Les agents baninga bana soka simelo wa télé mianga bana osala moti. Bana neka pe publicité na télévision. Tam na moni de motema nanga et tout akinga na ya aiba docteur Kabé. Tam na yaki, vraiment résister à moi moi sali moi na ngai azotambola vraiment normal. Ndenge ba no soka tambola. Ayawa nazo témoigner pour na papa mukenga Barthélémy. Na kaya maladie ya asthme. Papa zali na maladie ya asthme. Boyeba ndeni kazano. Zalaki na ngopote za maladie bandaki moi kala depuis 83. Abandaki olanda na ba makambo aba minga ngabenda kisi abandenge mususu ya ndenge na ndenge mais changement ezalaki te. Ya solo. Ya zalaki kotungisa matango nyonso na kozwa kisi moko babengaka salbutamol. Bato bazobela asthme bayebi kisi wana. Mais ikomaki na période moko soki azomela kisi wana lisusu ezosubata ye mokete. Mais na sepeli na kisi ya docteur Kabé pote bala moko bapesi kisi wana na moni changement makasi na asthme. De yango pe na zo témoigner pona ba mususu ete soki mutu azana likambo asthme fo aya komela kisi wana ezosunga makasi. Eloko memenga awa nazalaki na problème ya rein. Na landa pe publicité ya bino mingi na TV mais na bandele kondima te. Si nde na tamboli kote na tambolaki wana esimbi te nde na lobi na yaka awa. Et ça d'abord bambula bonne na maladie. Maladie on a celle nango presque 5 ans. 5 ans maman. 5 ans. C'est que vous avez traitement ndenge na ndenge. Na zo ba traitement ndenge na ndenge na tambola bisika ndenge na ndenge na solution te. Na landa bino pe na TV na ndamu na bino kaneti batalo kuta. Na vai na bite na ya. Na yeko ya a pina na ndi traitement nanga 1 mois. Ngayo en tout cas na yoki bien. Na kei pe l'hôpital na zo incapable de hotel wa yebisa yanga ki na problème rein insuffisance rénale. Nazongi suku na tinde yanga na kesa échographie na kei na côté échographie na meme docteur enveloppe neto kenda nango docteur ya tali abi na zesu na problème ya rente laki na passe ya Congo laki na cancer ni sucre laki na genou passi vraiment genou suko on est vraiment donc la limite pour ça la opération genou. C'est que et bon et c'est nga basala opération. C'est nga basala opération. Ya solo. Ouais. Siko malade belé bongo donc genou kaka yo sucre kaka yo. Alors yebisa biso nanu est-ce que obiye kamba mo pas docteur Kabé to tambola ki nanu parce que tout le monde ozo pesa témoignage. La tambola pas ba minganga la keno ko basala nga ba examen ba pesa nga ba kisi na yo toujours na douleur wana ya Congo. Douleur depuis même la genou. Et comme qui comme une opération de la qui a voté. Tant on est dans la YouTube. Tali na docteur Kabé azo koloba. Vraiment dans l'équipe ba traduit praticien belé hein. Na suko ba qui c'est pas la bango. Ça n'a pas changé hein. Alors moi changement mais tant on y awa na zui qui s'appelle là qui soit au là na ya komela vraiment la connaître un grand changement. Bon elo que même pas docteur Kabé na zai ko kalibele passe na yoki libele passe mo ko suna yoki ka mo ko sa makasi na kwanzi boye esali pota le esali pota mo na vende kana raisonner nga binza mbelanga Zembela qui sanga esika nini na ko kende po na za guérison
nde sikoyo naye ko raisonner kanga bi telefone ke kaka bamba pa docteur Kabe nde na ya kipe là na epe bayambinga pe bien na ezaki pe sek déjà pota kutu na kati na libanda bo ezaki na pota de bayambinga to sololi na docteur abi mama ezaki sa motema ndenge oye awa lobiko na yo eza a na ndenge pe sikonde na zupe bakisi na biki pota pe esili na yaki na cancer ya matrice na bandaki ko saigner 2 ans nazalaki kutu na pema lisusu te namonaki su place na kosuka te nakendeki bisiko nakendeki bambongo basengaki ngai tozalaki nango te nayaki na kolela na mai na misu mais docteur Kabe te na mukio nazalaki nango asungi ngai petit lelo bomoni nga naleki na télévision donc eza selola mama selola elakisi nini ntango ozoloba ozalaki na cancer elakisi nini oyebaki ndenge nini ezibanda osala yo ndenge nini mpo bamama ebele baza na maladi wana bazolanda nakendeki bohôpital ya minene batindingi échographie nakende échographie naye nango pa docteur akomi lisusu nakota scanner omoni na scanner kuna nde etindaki batala cancer nazalaki déranger maladie tungisenga ntango molai nazali na problème épilepsie yango naye hôpital na docteur Kabe. Yasolo? Oui. C'est yo maman malade des yeux ou maman est pas naé? Non, malade de l'oumelaki, nazaki na hôpital aussi qui s'est mêlé. La kendaki pepe a traduit mususu mais simba quitté tant on n'était pas docteur Kabe, de la solution. D'ailleurs la passe il y a ma soupe c'est là il y a prostate mais on a qu'à dans une société tinga sonde sonde na sauté par le France en moins de 2 semaines. Et tant on a eu on va 2 semaines dans 5 jours na longolango. C'est bon on va sonde yango. Nandenge nazwaki premier bidon bakisi na mêlé sili donc sur deuxième ils ont pris la purge parce que ngai yo ça vraiment il faut wami bien était ka seconde ba 4 ans ça sous mais vraiment na yesu ko la rendez-vous na website en tout cas ça va et le côté rendez et bima ndenge ya pression makasi seconde ndenge za kasi comme ça va awa na yaki nazaki na ba problème ya maladie oyo etungisaki nga ya barin alors nakutana na docteur Kabe kisi ya liboso nazwaki nasantaki mieux donc depuis kisi ya liboso nazwaki no lelo en tout cas nazongeli baforce nyonso nazalaki nango mais nini elakisaki yoke eza rein le mosusu okoza osalaki mosala makasi mokongo mpe esalaka mpasi non nakendaki hôpital afa nakoma nakendaki na hôpital batindinga ba examen nakio na sel ba examen na centre ya Muyembe et ba pesinga bike eza début ya infection ya rein et alors que na mitungisama ki mingi pendant que nazo mitungisama zamba zaneka bulingo orienté ngalobi kende pas docteur Kabe donc siko lero oye awa et pas docteur Kabe donc ba pasi wana ndenge ezalela liboso donc ekei en tout cas nazaki na ba pasi moko ezaki pema na bando ko kasocha mutu boite même ko sala mouvement ya makasi ko mata mwana nazaki na problème ko lala ezaki problème mais siko na moni ça va docteur Kabe 1 minute 2 minutes nous les Congolais, tout la diaspora. Ba Congolais et puis ba diaspora, vous pouvez sa confiance na grand maître, tout ça pour nous appuyer et puis encourager bandeko baza dessus. Au monde malade du Songolo par le ce que malade oyo est en traitement et docteur va le quota. Le quota bandeko hernie discale etc. Merci. Et puis numéro na biso à Brazzaville en tant que Bagdad et à maison en tant que maison Gilbert. Les alliés 242 05 34 10 74 0 à la fin. En tant que numéro 1 pour le Congo. Et puis, Nambok Oyangai, ils ont plus de 143 09 90 18 67 15 à la fin. Ils ont affiché. Botala Nan. Naloba Nabino, en tant qu'un vrai esprit. Toko Kendebo et Souka. Sous cannabis, les années, les a guérison. Vérité. Bon, on va dessus. La lutte continue. Dieu pour tous. Merci.
Merci na chaîne to komi wapi zamba pamuri bino. Merci. Oyo Penge Fofana soko zamba kasite mwana mobalo. Merci docteur Kabe, merci Manisa Kimbolo na lobi boyi. Mwana moki Eliezer azana mikila poto. Na boyi obenganga olobalanga keno nazalaki neloko awa mutu apesa azate occasion yango wana. Na bato nyonso balingaki Penge Fofana, mwana moki Eliezer azana Schengen. Qui concerne docteur Kabe Bengaï, Lukai, Kende na centre Bosolula. Ngai na sa docteur te. Ngai na sa ka mopanzi sango. Mais le seul moyen, ils ont ko Bengaï. Kotia ye na disponibilité na bino. Ils ont ko muta koti na kikoso. Muta kota na kikoso ayo ka kikoso sonité. Kende pa na ye expliquer ndenge ozaleli. Mais le mal est comme na bato obiki. Na katiki. Ça pose aussi problème. Ça pose aussi problème. Docteur Kabe, o azana tembi. Tala ba témoignage. O alinga sur naye ba numéro yango wana. Koya kobenga ngate po yebisanga ke nazana ki awa, nazana place boy, moyena sala boy zate occasion yango wana. Luka mona kolo lupango. Luka ndeko Eliezer. Bosolola na ye. Akwa kobenga ngai me occasion ye. Mituna no sotungisa maka. Mutu ya kutuna ye wana. Ukozwa ba réponse. Pour l'autre suki awa. Me musala nde bengi biso. Na banza ke musala mo salaka bien. Umati mutuka. Umati vélo. Umati moto. Et mo salaka bien mon amboki les dans l'Assemblée nationale. Me Penge Fofana amati avion. Amati boatu. To amati mutuka. Toko wapo Nikolo. Na bato babelaki nga na ville. Tozo pesa toli na bandeko na biso ya moto. Esalinga pasi ta babenga na ba 6 heures. Pona koyebisanga keno. Tuwa bato ya moto bakufi na ville. Bae komi tuta na mutuka ya sécurité. 3 morts. Oponi kosala transport. Zala propre. Respectez penzela. Respectez pas bato bana nzela, respectez pas police, agent non sur l'état, respectez ye. Bato moto oke na hôpital bato sala ba accident. Bato moto ko finga batu, bato moto ko make bato, est-ce que ça normal? Lobi okolongwa la okumba moto, okoma na bureau. Lobi okolongwa la okumba moto, okoma boss. Et ça parcours ya vie. Le longa ya dosa l'émission. Lobi nanga na éviter. Le longa dosa l'émission fera comme impoli. Ah nenga na suki. Mais si après na kopesa toli, to pesa ka toli. Merci.